Réalité ya bana kino. Arrivé mokolo ya lelo na aéroport ya Njili, ba relique ya premier ministre ya mboka na biso Patrice Emery Lumumba. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi azalaki présent elongo na ba invité ndenge na ndenge pona koyamba cercueil ya héros national Patrice Emery Lumumba. Et puis, akendaki ko se recueillir quelques minutes devant cercueil naye, directement cortège et direction à Palais du Peuple, et Sikawapi deuil ezali organisé pendant ces 3 jours, héros national Patrice Emery Lumumba a kozwa ba hommage naye digne de ce nom ya nation congolaise. À partir ya mokolo ya lelo lundi 27 juin 2022, dès le début, il y a deuil national et bandi na etandi nyonso ya République démocratique du Congo. Deuil oyo ezali organisé na mémoire ya Patrice Emery Lumumba, héros national pépère ya indépendance, oyo azalaki assassiné na 1961. Deuil national yango ezali kosalama après tournée ya ba relique na ye, oyo ebandaki depuis le 16 juin eleki na Bruxelles na kuna na mboka ya Belgique. Esalaki escale na Kinshasa po ekende na Lumumba ville na Onalua, village natal ya premier ministre ya République démocratique. Après Lubumbashi, il faut revenir à na Kinshasa pour le 30 juin, cérémonie monene ya inhumation et kosalama na monument Patrice Emery Lumumba kuna na échangeur. Mais avant yango ba programme ndenge na ndenge ebongisamaki pour héros na biso Patrice Emery Lumumba azwa ba hommage digne de ce nom. Eza normal. Tozala na bomoko ozomona il faut tozala na bomoko elakisi nini kozala muluba mukongo mungala muswahili beto na beto ndenge wera sona yembaka donc lelo nazo beta seke makasi ba oyo bali ba attaquer hôtel pona tel batika makasi zo bunda langage de la diplomatie solo non Kenya koyaga non omoni sikoyo biso ba côté la biso kaka te omoni biso na bisayo tozana 9 frontières. Combien de pays en Afrique ont 9 frontières? Total na misu makambo etali kubunda pona ekolo bato basala ka guerre eza basoda bato bazo attaquer biso baza côté kuna yo binisi machette na Kinshasa. Est-ce que l'air bazo beta bal to bombe au papa machette au papa nani ozomona wana eza ba stratégie ya manipulation bazo kotisa na bato. Mais le peuple congolais il faut yeba que mokonzi mboka ndenge na lobaki lobi alandaka seconde par seconde situation sécuritaire aux Africains. Et puis il faut battre bitumba et ça la marana stratégie. Nous sommes salama toki on battre pour dévoiler ba plan. Non, mais il faut yeba que chaque centimètre en mboka et vous allez défendre. Que ndenge tozo kende plus jamais bao wana kande ba mesana mukolo ezali ba oswama obi kongoza ebembanyoka esila kasomote ata tozana ba koko so ndenge nini mais ba dongolo miso jamais ba kokikolo jamais bobo bango na mutu parce qu'il faut batuba comprendre l'enjeu il y a guerre et ça là m'a déjà dans le passé il faut bano ya biso bazokola ba comprendre makambo ezo le kalelo bangonde ba rediriger Congolo bayeba qu'est-ce qu'il faut faire et quelle attitude il faut avoir na ba voisin ou ba kanisa kake po bango baza malamu il faut Congo zala na problème ozomona donc awa to comprendre ba enjeu na biso to sangana to milengela to soki toza na bomoko infiltration kokota wapi. Pourquoi jamais balonga Congo? Parce qu'à chaque fois que Makamba boyaka
tobosanaka ba couleur na biso. Et bino ba média, principalement bino télévision nationale, il faut vous assurer que vous pesa congolais information en temps réel. Parce qu'à un moment où manipulation est l'équipe, na bisi bino ba misusu pe baza na stratégie na bango manipulation. Boye bien ngo. Bo sale la biso ba émission, bo lakisa biso bilili ya mapinga na biso, ndenge bazo bunda, bo bete la biso masolo ya enjeu ya mboka to comprendre ba dynamique ya mboka. Nde bongo beaucoup contribuer na bitumbo ezo salama. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population.
lisusu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a kozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Pona kobate la population na makambo ndenge na ndenge ya ba accident yango batonga passerelle oyo tozali awa sur boulevard Lumumba na niveau habitat de juste na marché à liberté passerelle oyo ezali kosunga mutu nyonso oyo alingi akatisa chaussée awa na boulevard Lumumba soki awuti na njili akatisa na ngambo ya Masina to awuti na Masina aleka na ngambo ya njili kasi ya pasi pe ya mawa to constate salite moko ezali na passerelle oyo il faut kolukela yango kombo ekoma nango esika ya kobwaka salite esika ya kosala zongoli nene na zongoli ke solo moko ya mabe eza na esika oyo mawa tro awa bato ya koleka baza koleka na bango bato ya kobwaka salite bazali ko continuer kobwaka salite ba oyo pe bazali na posa ya kosala ba besoin bazali kosala na bango ba besoin au vu et au su de tout le monde. Kongo ezala kaka so babandi likambu pona ko banda bako banda bien sans problème mais suivi nde salaka ete ko makaboye mais suivi ezalaka tolinga to mona propriété za la penti ao kina bopeto ezawa salite trop bako se balandela ngo a salite we ezaka biso ba population puisque muto ako lia bitabenanse amatibo ya yeko bwaka muto ali mwa bisiki na ya yeba teke vraiment poubelle ezalaka te biso moko nde to cha salite we senga na ba peuple congolais basi mibali bilenge vraiment to pesa kini bopeto biso moko to bebisa biloko na biso moko te vraiment quand même to yeba ete poubelle ezalaka so le mwa eloko na yo kendo baka na poubelle eno o cha na bisika boy oyo e bandi lelo te depuis basala po oyo po comment très sale parce que dit ça passer là faut ba les kaka et c'est uniquement faut ba les kaka mais to comprendre que batu ozo balala awa soki ba fazer soki ba le kinzela ka o basala na re basumba awa po e bandi lelo te salité o mona o atote na mosika salité bandi lelo te tozo senga na bino ba konzi ya mboka po bino ne bosala mo na biso batu oto le kaka et ça ba mama misusu ba makole sala makati te ya wakati ke bala munene ya prince oyo po basala uniquement pona ba mama wana balega na ba kolina ba bakati à l'aise mais ba nie oyo ça normal te c'est na opesa la bande kolanga yi to ça ba congolais biso ne lo ça ba congolais boye oyo ça maladie
kosumba place oyo eza normal te eza maladi makasi bandeko na ngai basalaka boye basala su boye te eza mabe makasi mpo solo oyo moi soki ebeti ni ekauki na nsima ya okauka ya moi nia ntango mopepe ezoya chaleur ya solo wana ezotufe bato na bazolo eza normal te mpo na bandeko na ngai wana batika makambo ya boye kosumba bisika ya boye oyo ezali arrêt de car mituka moto ezala awa bato bazala awa. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila pona nini awa na passerelle ya liberté kin bopeto comité yango kin bopeto yango ezako pona kaka bisika tinda noki ba service na yo po baya kocha bopeto awa na passerelle oyo sinon population ezali kokurir ba danger sur le plan ya santé pe lisusu insécurité oyo koma nesika oyo à partir ya ba 18h mutu moko te lisusu amataka passerelle vraiment oyo ezali kin bopeto te ezali kin salité oui. Lelo na Kinshasa makambo ebele ekoma kosalama na kati ya mabala ekoma bakozi ya divorce mabala ebele ekabwana pona makambo ndenge na ndenge ezali kosalama na kati ya mabota okomona mwasi ya libala mwasi oyo bapesela mbongo pe avandaka ndako moko na mobali na ye me abimaka na mobali mosusu soit na nzela na ye ya mosala to pe na nzela ya église esika akendaka kosambela yango micro ya KMB News ekitaki na nzela pona kotuna na bakinois soki mobali a apprendre que mwasi na ye abimi na mobali mosusu eloko nini fo asala eloko wana nano eza mabe mwasi libala faut respecter nano mobali na yo yo moko mipesi respecta que oza mwasi libala jamais mwasi libala ko bima abima na mobali mosusu eza mabe makasi eza mabe makasi alors ne loko wana soki yo mobali yo ke loko wana okozwa mokano mbala moko te faut vérifier soki eza réel ke mwasi wana asalelaka eloko wana oza mobali oyebi ndenge okozwa mokano na yo oyebi ndenge okozwa mokano okoki kozwa mpo lelo okoki kolimbisa ye bamosusu akotika bamosusu akokontinue na mbeba na ye alors ntango oza mobali oyoki yo moko verifie omoni kito eza solo okoki kozwa mokano na yo mpona nga mpenza eza bamibali oyo bapermetaka akelinga mwasi oyo aza ndumba c'est-à-dire ke mwasi aza ndumba ye alingi kaka mpo akende osalaki ndumba ya kolesaka yo ndenge nga nayebi nzambe na bible eza maédiction po mwasi aza lokola eloko moko ya mutu mwasi aza ya mobali moko alors soki par exemple ozotolore mpo oza na faiblesse to ozangi mbongo mwasi to abimaka akende zwa mobali azwa mbongo mpo ya kolesa yo ezali couple moko eza modi mpe bozotonga famille moko na sa maédiction mwasi oyo aza infidèle fo kotika ye koluka mwasi oyo aza infidélité parce que omona mwasi yo bana mwasi mais on se retrouve na bana wana baza bana note ka mwasi ndenge akendaka awa ake azwise mikuna lokwa kovandaka na bana baobima yo bana wana baza bana na yo te mpe plupart bazala barebele ozotonga foyer moko ya mabe ozotonga famille moko ya eza na sa maédiction mwasi aza eloko neti ya privé ya mutu oyo nzambe apesi mwasi na ndako ya libala obala bima to de famille esali ni ekutana babali mwasi wana mbongo azala droit ya koluka mobali mosusu te so azali mwasi moko ta mwasi aza mwasi ntango za mama na kati ya ndako mbala bimisi mbongo de famille evandi famille ya mwasi famille mobali evandi esika moko bamonike mwana biso bakomi na esika na ye mwasi abukaka mabolongo mpona mobali nga azali kobima mobali ata azwi na ye combien mbala aza na eloko te mais yo mwasi oza mobali na yo aza na charge na bana obima na mobali mosusu libala fo ekufa mobali fo ekufa mama koki kosala eloko mama so osala eloko wana bosala yango lisusu te mwasi abukaka mabolongo mwasi abatela mobali na ye mobali ntango alongoli yo mpo maboti na yo te de famille evandi babali yo bokomi eloko moko boza mokuwa na mokuwa azali mwasi mabe barekipeye bana na ye
Mwasi abukaka mabolongo na kati ya ndako, mwasi abukaka mabolongo. Mwasi abiko sala ekoba na ndaso sala ekoba na kati ya ndako mobali, fo libala na ekufa, e ovanda te. Réaction nanu selonga yi na koki ko réagir mbala moko te. On a ko kata na pe wana, ko mona pe na meli pe poison, ko mona pe na kufi, ko eza brusquement. C'est que nanu fu eza volonté na ye. Premièrement, il y a une volonté. Quand baloba babenganaka to pe balimbisaka. Et tali volonté ya mobali wana comme on appelle mobali na yo moi si na yo na mobali mais bomi na yo pe moto olobi na yo pété okangi no pe munoko ozongisi pe moi sino na ndako moto pe atimbeli pété ezalaka nango pe mais soko c'est paniqué esili makambo bebi so c'est paniqué makambo bebi moi si soki abimi na moi si na soki abimi na mobali mususu et c'est que natika ye mais na kali mususu pe soki na monike azana tofanda tozako fanda malamu erero wana ye ko salema mais na ndenga sana bana noko ko limbisa ye na pesi mibeko ke non na limbisi ko zongela ngo sute soki deuxième fois zongela ngwana na bomili bala réaction na ngai itake penane na zabu ngane mutu so azana bana ezangai et puis nazoluka mbongo po ya dame azala pepele so nakuti ye na mwasi ye na mobali na ndaku na ngai bien hôtel nakuti ye boye vraiment libala esili atikali na zuiba soki na pesa mbongo na balaki makambo nyonso esilaki na zuiba na nga na tie bango na pale soki esengaki na balaki te akena bana parce que bana bakenda apa ya mama soki obali te na kosunga na luka mbongo ekomi na esprit kaka na récupérer bana mais ye mwasi libala esili bazala na mobali ne wana libela na kosunga ye na olimbisa te po wana nde fraction tosilani libela nga na kolimbisa ye te na likambo wana olimbisa ye eza nini na bano reconnaître ye na nsima ya bana aza mama bana abotela ye nga bana soki aza na pasi na kosunga ye mais mpo na libala fini esili libela nazwi bana na ngai makambo boye ezali kopesa soni makasi na bafamille ete ya bino Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki